Allô? Non, on a banda. Non, rappelons. Non, on a banda. Oli mwana. Ok. Babi bokota, bokota, bokoto. Babi ere grave, hein? Bokota, bokota. To solo na mwa mukie. Net habitude. Babi bande unanga bo partager, bo partager. Babi ere grave, bokota, bokota. Ba bonsoir, ba moureuse nanga, ba bonsoir, ba moure nanga, la pe bino ba mbote mingi nzamba lola sala bino bolamu. Teye toujours na poka lo bande ko nanga tout ba moya loko comme habitude, batabi la star ndenge ni ozolo be loko te à propos ya kona veres. Yo na bi ok, na rozanga te ko leka lelo poto globa. Ande ngabo excuse nga pa mwinde za un peu moi mulili, tozo bongisa toujours. Yo na bi bo partager, bo partager, bo partager. Biso na bino to sala musala moko. Merci beaucoup na bandeko oyo ba soutenara toujours ma Bia Star TV. Merci na ba abonné na nga nyonso tout. Merci na Christopher Songo. Merci beaucoup na Madame Dauphin. Balobi Pati Nzambe na peso mbote place aux alliés. Sans oublier na pesi Dadi Lenda mbote place aux alliés. Sans oublier na pesi Moutina Nzambe mbote mingi place aux alliés. Sans oublier la pièce hérité mbote mingi. Bande konanga avant que to banda lisolo na biso totala image ya ndeko na biso oyo autaki France o bakangie na virus o na mboka Congo tolanda elobe na ye sima nango toko sala ba analyse na biso. Yo kamaloba azala ya l'aise. Merci beaucoup bande konanga o boyoki on a le bible bande konanga bo partager image oyo. Bo partager to sola to sala moi ba analyse muke à propos ya lisolo na biso oyo ya coronavirus oyo. Babi sans oublier bande konanga ceux qui oningi olala na hôtel ya bien na flat ya bien balobi contactez toujours ma Bia Star TV azawana to na flat na biso escalage. Balobi eza ya Frank PDG Ozi balobi kuna olala na yo neti bebe ngunge eza te loko moko ya mabe eza kuna te. Balobi benga bandeko nanga soki obuke obengi okozwa discount soki obengi na compte la Star. Balobi eza musika te eza na avenue Diba numéro 6 face à face na maison de la Bible. Babi ba transport eza kuna puelele makamu surtout eza à l'aise. Parking eza free direction surtout ngo kende soza ya mutuka te bandeko nanga okomona no pasi te bi partager image. Na été serviteur de Dieu so do partager image, o partager ko, o partager te.
bande ko nga bo partager na ba groupe et ko sala moins bien to to banda lisolo na biso bande ko nga na pesi mamba na moto balobi mwasi ya Willy Church babi toujours à côté ya Willy Church babi mwasi ya Muyanza babi mwasi ya Muyanza ya pesi bino ba gros bisous plus bozali sans oublier na pesi Nene Nzamba na kati Autriche ba mbote mingi babi mwasi azanga kama bendete na porte-monnaie ne babi ezane Nene Nzamba sans oublier na pesi Achille Kapesha mbote mingi babi docteur Achille na peso mbote mingi plus ozali. Merci bande konanga to bandi ko saba analyse na biso. Atoye kaka toye ko sala ba analyse na biso. Awa na ye bande konanga na ye ko condamner na nga mutute. Na ye pe ko kotela mutute. Mais toto sa analyse na biso. Na otoyo kaki na otolandi na ba réseaux sociaux pe na otolandi na ba image. Bande konangai Nasi biso tolandaki oyo elekaki na Kinshasa. Ndeko na biso awutaki na mboka ya poto. Tango akomi na Kinshasa. Ye moko abeti lisolo ndenge abimaki na aéroport na ba famille na ye. Ndenge pe ayokaki ba malaise tango azoki ba vaccin za kezo ke Kinshasa ozu ba vaccin pona ba malaria ndenge esalaki ye. Ayoki ba malaise ake na hôpital. Je crois lisolo bandeko biso tolandaki yango na ba phone na biso na ba télévision na biso. Mais awa la star ayoko loba mwa eloko comme habitude na baka ke na yoko loba mwa eloko. Analyse langa bandeko nanga eza boy. Na bandi na question oyo. Ya ba bo partager image ya ba groupe please bo partager ba tons ba la lisolo oyo. Nani azokosa muninga? Soki to bandi na image ya frère na biso wana. Yo wuti poto. Okomi na mboka Kinshasa. Nandenge babani ko fileye. Nande bayo okanga na bandal. Bakangie ke aza na virus. Point d'interrogation. Interview de bande konangai. Alobi a se défendre que azane na virus mon côté na malobane moko azole la ke azane na maladie ya virus te en plus ndeko na biso wana lobi na bamboka poto biso to yebandeko nango bofai na Europe ndenge bango bima bandeko nanga Europe to checker mutu nyonso tu soki azaki na virus wana bandeko nanga Nandimi teke banga batika ya voyager. Mais abimi aye na Afrique. Na mulongo ne moko pe bandeko nanga zoloba. Azolela ke azane na maladie te. Azolela ke place ba yo tcha eza place moko ya pasi biso to mona ba image wane etambolaki. Cela veut dire que azalaki na besoin lisungi nande mama le kine akeneki koluka ndeko elezer bino mo bomunaki. Alors, alobaki ke ayaki na batonga bachuba ye. Tonga ngo bandeko nanga ebukanaki. Siko tonga ngo ebukanaki na miracle nini point d'interrogation. Tango bayo chube tonga na bandeko nanga. Est-ce rapport médical ezalaki bien te? Tango bako chube batonga na bakisi nini o bayaki nango poke ba chube batonga wana. Bandeko nanga to sala analyse malembe. Ye moko bandeko nanga papa na aleli ke azane na maladie tazane na virus wana te. A comprendre tende ni bakangi ye. Esu kanete bandeko nanga il paraît que azalaki ye moko te azalaki na mwasi na ye. Siko bandeko nanga bomona wapi? Awa toyebi na mboka poto ke mutu aza na virus wana bazo isole bango. Mais comment ye ndeko na biso wana aza na virus wana
akomi na Kinshasa bandeko na nga bakangi ye bakangi mwasi na ye te. Est-ce que tu trouves normal? Mwasi oyo bavane kiti moko na avion bapase na ye batemps donc azwi virus wana te. Bakangi ka mobali batiki mwasi bandeko na nga. Miracle nini esalamaki wana ke mwasi aza nango te me mobali nde aza nango. Me awa na mboka poto bandeko na nga bazopekisa biso kopesa bato bambote babizi koza badanse tout soko za mwasi mobali miko babizi foto stopa yango. Me kuna siko na mwasi na ye bazosala nyonso place bakangi ye wana bazosala nyonso oyo biso toyebi bapapa na bamama ye bazosala nyonso. Ye siko bakangi ye batiki mwasi. Cela veut dire que mwasi aza nango te nasi na oloba eloko na poko alolo comme habitude na lobaka eloko. Est-ce que tozomona ngo eza normal na banalise biso tozosala? Bozomona nte ke mwa eloko moko eza mwa flou eza place wana te mipesa réponse biso moko. Esuki ete bandeko na nga mama leki na ye awutaki Canada aye pe aleki na bareseaux sociaux azo témoigner ke mwana na ye aza maladi te. Famille na ye batelemi ke eza nango maladi te. Lele siko bandeko na nga bakeiti komona ndeko eleze ne bomona ki mona répéter zete pake yezu abiso tan ebele bomona ki mama le na monga kene olela ndeko eleze na media pe baboyi yango ke papa wana azane maladi te frère wana. Mena suka nango bandeko na ngai place kake beti ato salaka na yo zoba mais place on a comprendre sans fin. Ata mutu na biso ba congolais to na ba fourmi le bino de di lenda mais place on a comprendre que mutu na nga congolais eza su mutu eza na ba fourmi te. Kaka o mutu baki aza na maladie te baketi na hôpital bakimisi ba meme na hôpital bakimisi bat maladie nyonso tout na ba bébé ba bina ba couveuse siko sora bana na bakene na bango wapi bana na baza na protection moko te bato so zapi na maladi bakimiki na maladi na bango so siko bato na bakimi mingi bakufaki pene bakimi bakufaki ye moko tatola bandeko na nga alobi na munako ne boy alobi bo bandeko na nga ke na komi bien bazo traiter nga bien nazo lia bien gouvernement ko tala ngai na kombo mela bakisi na bango liboso na bango mela bakisi na nga na yasi bandeko na nga bolandaki eloko papa na lobaki image wana papa lobaki image na te wana siko analyse ya star wa asali kan ndenga bitina ya ko ba toujours elona ko lex eloko bote to ba toujours ke maloba na biso ngomo ekangaka biso ba image ya liboso bandeko na nga frère wana aboyeki azana virus te siko na image ya mibale alobi ki akomi bien akomo mela bakisi na bango bakisi azo mela eza maladi nini point d'interrogation bakisi abalango mela ngo depuis quand liboso bayeke bazo nyokola ye azoli esika mabe tout ça ba libéré ye siko alobi ke akomi na chambre VIP bandeko atemi tuna biso moko nani azokosa nani nani aza maladi nani aza maladi te na bino ba famille ya frère wana ndeko wana so communauté nani kuna besoin otanga communauté na frère wana est-ce que boko leka sur les réseaux sociaux bon ba ke azalaki maladi bi azalaki na virus te bon parce que ba kisa so mela maladi nini likambo bandeko nanga tozomona ngo flou
na ministère ya santé ata bino bandeko na nga ata mboka yango ya Congo comme nango kiyungulu boyungola kaka bato tozoyeba te frère aza malade bi aza na maladi te parce que so totali na nyonso tozoloba ezomona ondire kope eza na kati parce que ye moko kolo munoko beka aza na maladi te engoloba ke frère wana bapese mwa eloko azwi mwa enveloppe ya mbongo yango aye koloba munoko neke aza maladi po ayokisa gouvernement ya santé soni te po ministère ya santé yoka soni te pamba te kope na bango erevese te pamba te mboka nyonso tu oyo ekoti bavirus gouvernement ya santé azofinanse mbongo ministère ya santé azofinanse mbongo na bapays nyonso tu ekoti bavirus sikoyo ministère ya santé ya Congo ebeti kope na frère wana po balia mbongo est-ce que eza bongo bien eza bongo te na baanalyse biso tozosala yo sikoyo ndeko wa mobali okebima mutu ya virus na Congo ndenge ozozonga awa so sikoyo bakangi yo mpe na frontiere babiki ndenge oza na wuti na virus bakangi yo sikoyo koloba nini yango toloba bandeko na nga okokosa biso na maloba na yo mais conscience na yo papa place ozali oyebani sans fin eza wrong yo na ministère ya santé bosali yo ndeko na biso oza bongo place bakangi yo place ozali conscience na oyebi ke oza na virus te ezotungisa yo bokosi peuple congolais conscience na yo erotiko tranquille te pamba te bokosi ba peuple congolais ozala tranquille te pourquoi bokokosa ke virus ekoti na virus bandeko na yo ekota na Congo te na kombo na Yesu le bien mal aki bandeko na nga soki ozwaki enveloppe mokali bapesa enveloppe wana eza mpe makila mboka Congo makila Congo pe eza na mutu ndenge mpe kokufela ndenge olie makila Congo bokosi bato so babete batonga solo so pe lukute yo moko oyebi na mwasi na wabaki akomi na ye bien bato batika na bango koloba tout ça eso sala mukumba na mutu na yo bwebake bokosi peuple congolais po na nga la star bandeko na nga na ye kosala nga analyse ya bapwe mibale oyo liboso awanganaki nsima yango alobaki ayomela bakisi na onga na yamba invité moko awa soki nakoki koyamba invité moko alobi ase intervenir awa bandeko na nga nazoyamba mutu moko alobi so akoki kosala intervention na bandeko na nga tozozwa ndeko na biso oyo bandeko na nga dadi tozoyamba yo allo bonsoir papa allo bonsoir obengi wapi kombo no nani c'est Dadi Ilenda. Ok, intervention eza na pokwa lelo analyse na yo. Bon, vraiment félicitations Mabi Star la émission Kitoko aux Sala. Merci beaucoup. Vraiment na bokelo ba fleur ba liboso tena na émission na yo. Merci. Olo ba Kitoko, ça émission Kitoko, ça ba analyse Kitoko. Vraiment c'est un bon sujet ya ko intervenir. Vraiment nakasi bandeko oyo bali kolanda histoire oyo je pense baza bazobake baza bato quand même bazora temps pour réfléchir ya ko examiner quand même ba effet oyo ali ko salama vraiment so totali histoire oyo ni le Congo ezali kambo ya soni banda Congo ekoma Congo je n'ai jamais vu ba ministre ba travailler lokola ba ministre ya
gouvernement oyo ndenge bazo travailler. Donc ba ministre ya cash ou soit ba ministre ya IDPS vraiment bazo la biso non ba incapacité moko intellectuelle bazana. Parce que ce Torandel Makamu oyo bien le ministre il a changé d'abord ma parole à 3 fois. Wow. Premièrement d'abord à l'obike mon toisaki sujet belge. Et le belge il a tâtonné à PC en ce qui est Londres, ce qui est grand pays. Il revient encore au Alobano, le monsieur était français. Et après, à Alobano, avant français était c'est un Congolais. Et un Congolais qui habite en France. Si il faut d'abord poser la question avant d'abord tout comme on a copie au Baosala, où il monani mokilomba, même celui qui n'a pas même passé au banc de l'école, mon hasard quand même intellectuel, tu comprends non? Makamojo Salama ezapena compte oyo bien planifié pour Bisambo. Beba ibi woko sate. Parce que tout beba woko sa premièrement d'abord, yo oza ministre. Moto amati avion. Comment aucun d'abord tâtonner destination oyo moto a outil. Et pourtant bino mo prélever qui est soi-disant pour boyeba azana coronavirus ou pas. Et deuxièmement, et là vous avez sous flou le couta les années moto oyo a outil France amati avion aïe nzela tambola ki pa bokilo na ye mwasi ayaki na ye so ba tunyo so wana pourquoi bazwa kité o tia bango même na quarantaine bazwa même famille oyo asolola ki na bango babino moto aza ana ba risque mais bo isoler mwasi bo pesi traitement te soit disant ça na ba risque te bo isoler famille akutana ki na bango et pourtant virus wana ezali contagieux. Et là, vous avez un flou parce que vous jamais à France à outil à matière avion et ça contrôle parce que dans l'aéroport nous sommes contrôler avant monter maintenant avion faut pas ça les tests pour pas y ba moto à la virus pour bateau dans la carte pas son maladie bon yo ministre oye aussi moto au sali test premièrement ba mo ba le biton ba ça qui test ba mo la qui est le côté ba qui ko la il sous place en fandaki pour ça les deuxième test vous avez c'est flou. Bon, et pourtant, mon temps, je suis moko, aïe, koloba, non, na maladie, non, moi, éviter, bisous, sont au Kenya, vaccin, toujours à vaccin. Ma vaccin, on est ça la fièvre, c'est normal. Parce que ça, le roi, corps, mon étranger, côté na kata corps, en réalité, il peut ça, moi, fièvre, il peut ça, moi, nous autres, au monde, Hermoso, quand on dirait, il m'a là, babilo, moi, tout ça, on a bazala, na bango faible, et PCP fièvre, à BLP. Bateau, plutôt faible. Bazwa ba fièvre ba beli loko le ka ko mela ki ndeko ezana ngo cop en réalité le avant le cambo et comme cop ezaki cop ezaki na solo parce que le monsieur il a dit la vérité ba kangi na maladie mais azo comprendre ndenge nini ba tingami mais et après ndeko misiko ne cop parce que le monsieur a changé ses paroles ma parole na yé et comment changer fallait azo encore la version du bosso. Et comme on dirait ça malade, donc si on est malade, en réalité, si on est un pays qui est bien organisé, le ministre a démissionné. Parce que si on est malade, qui veut dire, bateau nyoso, ou bazar qui proche, il y a monsieur wana bakozo malade. Donc moi si na bakozo malade, babo kilo na babo bakozo malade, ba camarade na babo so bakozo malade. Si ko yé ministre et lo nino asali pour bateau wana nyoso wana ba contaminer le sous bateau mususu te na Congo. En réalité, pendant que bateau wana a na quarantaine. Mais à ça, il y a un côté. Donc, en réalité, si vous avez un pays où ils ont bien développé, le ministre va reporter plainte pour parce qu'il y a participé dans le Congo. Donc, il y a un cas de intervenir, histoire moko, vraiment fabriquée de pièces, nandenge moko ya bazoba. Parce que le ministre a l'accès pendant mon moko pendant bazoba. Il y a un autre baraté. Classe est important. Tant que la classe est importante, tu vas démarrer le lot, parce que on a pas ministre, nous sommes travailler dans Félix. Par exemple, dans le ministre, moko ba la cadre non, ba côté classe na bango sérieuxité. Pour te ba ki bango ne ba na ba Belgique, ah ko iba magasin ko sala ba buzoba ah wana ba poto. To ba ba classe sérieuxité, no ba tout ki ba komba ministre, yango ba komola tsesko buzoba la bango na Congo na mission bato. Donc ça pela likambo soni ba zo fin ça pela Congo na niveau moko, vraiment ba ta Félix oyo.
vraiment faut que la banque comme mususu. Merci pour l'intervention. Merci beaucoup Ndekolanga olobi tellement kitoko akoleka. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Balobi bandeko nanga tozaka tozosaka ba analyse pamba te likambo bandeko nanga eza pasi mingi eza vraiment pasi miso bito eza pasi mingi eza pasi mingi bandeko nanga soko lingo lia mbongo na yo il faut ye bandeni ya koyiko lia mbongo na yo eza mapasi mingi. Merci beaucoup na ndeko nanga alobi tellement kitoko yema na sepela na ndenga lobaka alobi eza soni na mawa siko eloko eza wana bandeko nanga fi balakisa laboratoire esalaki ba examen nyonso ba résultat malade tozomona ngo te eza soni na mawa elobi nango dadi lenda pourquoi congolais meza na bafourmi na mutu ba résultat ko tomoni te laboratoire pe ba memaki o basalaki tomoni te temeke ba congolais totona ba fourmi mi na mutu biso tokota biso jamais tokota ba fourmi na mutu non siko kopi basali bandeko nanga mpo na nga la star na lobi boye bato ebele bakofuta masumu ya kopi nango basali wana pamba te hotel avandaki bandeko nanga ndenge bakozoye na hotel seke bato ebele bakimi na hotel wana business ya mutu wana babomi business ya mutu wana na hôpital azalaki bandeko nanga bato ebele bakimi na bafartire ebele bafuti te siko nde na perdre siko nde nazo perdre kope oyo bandeko nanga basali kope moko ya buzoba bandeko nanga soko olingi osala kope na eloko mwa mafia moko boye contacte toujours la star abetaka kope kitoko nde na osala yango eba buzoba boye tene garçon abimisi te nazalaki maladi te nakomi maladi aussi si na sema nango komi bazo traiter 3 fois par jour bazo lesa nga gouvernement nani ministère ya santé ozwa soin na nga oyo bebeta kope te mon frère na ba kope musu ndeko nanga ne so olanda ngai aza na mboka Congo ongo beta mais ongo sa mo scénario moko bobenga la star osala on asala yango kitoko siko tonga kitana na immigration na aéroport mais tozala wana bata ministère ya santé nome fo bakanga porte ya aéroport o bakontrola bakarte ya mangwele yeske balekisaki frère wana ndenge nini siko tozosenga bandeko nanga na bata DGM oyo aéroport ya njili mokola kozonga bocheke epe bien azongi na maladi bien azongi nango te eza soni pe na mawa na gouvernement ya biso ya Congo soit déjà ministre ya santé omondi ngo ozala mon frère okoti na mulongo ya bato nyonso to oyo bato détruire Congo yo mpe okoti na kati pamba tosali mafia moko ezalaka te mpo na nga la star okola eloko analyse na ngai yango wana esuki ya bato bike ne la star ozoloba te il faut loba mo eloko toyoka yo analyse na ngai asali yango wana donc frère wana komi na nga na suka to clôturer frère bandeko na nga azali na maladi te frère bandeko na nga azali na virus moko te wana eza kope asali api virus oyo mpe koma na Afrique nyonso to eza passe parce que Afrique eza moto maladi wana ezosupporte donc ekoki kokoma na Afrique te kope asali bandeko na nga esopi papa na ndenge moko ya kosakana te bosa mpe mosi bandeko na ngani naza boye lasa naza boye kolo eloko naza boye mobali nanga aza na virus nga nazala place na nakozala place neti mpo na mike nazala bana soki mobali akufi bien mwasi akufi moko bongo ifaa tala bana mais yo ningo sakrifie vino bake nazala mobali nanga yo oza wana ozokengela moto aza na virus madame sikoyo nome fo balanda baadresse oyo ya bato bayaki ne nzela moko na avion fo balanda baadresse wana baza na bavirus mpe bacheke bango bokoko kangamala garçon nete bomona ke peuple congolais bachimi bafourmi na mutu moni ke couple mine bimi ya bana maternelle
cop moko ya son bo beti ba le kitoko te ya bandanga na oloba nga sala cop ma mbonga nga bisa mbonga esika mobo zwanga na oselo scénario bien et reverser tene to reverser na ko beta ngo vraiment Paul le bande ko na ngai na suki wana en plus na remercie mutu nyonso tu a souhaiter nga ba bon anniversaire na nga a souhaiter ba joyeux nyonso tu na sengi bino mbote mingi boza toujours na mutema na nga famille. Merci beaucoup na basi mibale boza tellement belé na sengi bino merci nzamba lola akanisela bino nzamba lola kuta na bino na poa ba besoin na bino. Merci beaucoup na mwana nga mwasi Angel Peter Loué apesi nga chaînette ya argent comme cadeau hein. Merci beaucoup mwana nga mwasi nzamba lola salobo la babi ko bota e futaka. Merci beaucoup Angel. Merci beaucoup pela bandeko ba embela kinga Mark na mboka Congo na peso merci mingi. Merci mingi na Yasmine na France merci mingi na Dadi Lenda mange na zui na cadeau te Dali Lenda na zui cadeau na ngai te. PDG Franco Zi na lobby nga public na zui cadeau te. Batu mi bale wana boza batu na nga naza na besoin za cadeau na bino. Merci beaucoup na motora nzambe zo sala ke lèvre mabi a star ka o karate za toujours pete boy na sengi merci mingi. Elo na nga baka bandeko na nga toza bala nzambe to panikete na maladie oyo ya virus oyo. Pamba te soki to somba professeur to tona ndako suko na ngo esila to kobima lisuto zwa kimia mutu na biso za la doublette ndenge bina bile ke mutu na biso za la doublette. Maladie oyo eza diabolique. Okoso mo somi professeur lelo bande ko ne bana biso apoto baliaka olomuka lobi na tango esili. Eza to boy bana bakende classe, eza to boy bana bakende église, mais yo papa maman zo kene musala. Comme si yo para okoko so malade na musala oyeli biso na ndako. Maintenant to kosenga biso ba boto bande ko nanga tobela kama kila na Yesu e couvrir bana na biso. Bakende classe te makila na Yesu e protéger bana na biso. Merci beaucoup la bande ko nanga mwana zo bino taminga ezate. Na lingi bino mingi balibi bo s'abonner massivement na chaîne Mabi a Star TV balibi makama bien ezakuna basonerwe ezakuna nyosa tu ezakuna babi merci beaucoup na basi nyosa to bayanzi oh baba merci beaucoup na basi nyosa to babala mibala bayanzi merci beaucoup na bino merci beaucoup na batatu merci beaucoup na bamamu merci beaucoup na bangana na baluba na Swahili. Merci beaucoup bandeko nanga to mona na biso mbala sima bo s'abonner massivement na chaîne Mabi a Star TV bo za la décité bye bye.